na nini Gentini Ngobele auto ozala na mai ndombe awa to yebi résultat na ye na mai ndombe mais bozui Gentini Ngobele boyo otela biso na Kinshasa tant la leloko et pourtant yé azana bandako mibale na kati ya commune Ngalema comment bato bakoya osala biso sécurité yo est-ce que ozolanda te makambo ezolo mwana Museveni alobini oyo akotoucher Kagame atoucher nga Batanzania balobini les Congolais sont des aventuriers Kenya balobini ba Congolais musala na bango kobina biso to okende te ko ekufa pona bango Kenya bayaki baza suna Congo chef de l'état na France 24 aloba ni ba okota par Bunagana ba koti nzela mususu minito baza suna Congo bazonga na bango pour dire que sécurité ya mboka na bino eza ba payate eza bino moko donc ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo doit prendre des mesures pour que sécurité ezala pa na biso moko ba Congolais faut abongisa armée même mobilisation solo bazo benga ba jeune na bato kende armée mais moi Nzambe kana zui ambassadeur a imposé na RDC kuna boyi ambassadeur na biso azala parce que oyo bango ba osala kuna biso to yebate mais awa ba surveiller biso awa ba bengani Karega mais l'ambassade fonctionne ambassade na bango zo fonctionner kaka mutake za Karega na secrétaire na ye la seule solution donc moni ba théâtre ndeko Tshilombo osala wana o ba avion ekiti et matir ça ce sont des théâtres nous ne voulons plus de la théâtralisation. Est-ce que vous savez que Bazali beaucoup plus équipé n'apprend de vie ba munitions plus que nous, vous le savez? Biso problème na biso ezabouye ngai personnellement soki ba yebisinga ke yo lekinga na makasi photo bato matana na tatami soki yo betinga bato ba mona ki ba betinga. Alors si il arrivait que processus ya guerre wana o to komi ko espérer et que to koti na kati ya champ d'affrontement to se sentir faible sort ya peuple congolais et kozalani est-ce que vous voulez la guerre? Rwanda tindinga zawana à nos grands jamais Rwanda go gagner RDC. Sur le point, il y a démographie d'abord. Sur le point, il y a densité. Aujourd'hui, nous, la RDC, nous avons plus de 150 000 hommes dans l'armée. Bonjour et bienvenue dans cette émission Éveil du peuple, présentée par Plati Lukaou, votre humble présentateur de cette émission. Merci pour la confiance et fidélité au Bozoko Bakopé Sabiso Nakata chaîne Nabino E-News Télévision. Je pense que vous êtes là de partout dans le monde en ce moment pour suivre Plati sur E-News Télévision. Toyaka toujours ko éveiller conscience ya peuple congolais na maïmanso otolobaka na kati ya émission oyo. Nazanga mokote na kati ya plateau, nazali na moko molobeli ya bana Congo, azali moko ya ba communicateur ya Nouvel Élan, a bengami na kombo ya Mike Kubaka. Elongo na ye tokomeka mpe kolobela dossier ya marche oyo wapi Nouvel Élan a zanakati ya ko organiser to a organiser mokolo ya jeudi le 17 novembre nde toko découvrir mai o etali marche wana elongo na mwana mboka na kati to na continuité ya émission. Je pense que ce que toza monoko moko na régie a kofongola déjà bilili pour découvrir invité nanga ya mokolo lelo. Bonjour monsieur Mike Kibaka et puis bienvenue. Bonjour mwana mboka. Nazali na esengo ya kozala susu na plateau na yo. Ça fait plus d'un mois que na ye susu na plateau te otiaki nga na biki rouge, je sais pas na salaki nini. Mais lelo na ye susu na plateau na yo. C'est un plaisir pour moi pour que na ye ba susu ko solo na ba imboka oyo ba mesana ko landanga na plateau na yo oyo ba ko benganga o baza ko encourager nga pour que ba yo kama e to bongisi pona yango. Mais na yo ki yo olobi makambo ya marche, certes que les partis cher Adolphe Muzitu Nouvel Élan to organiser marche oyo za le 17 novembre. Mais avant que to lobela yango na kolinga to lobela na commune na ngai parce que commune na yo esali suni commune na ngai eza maladi commune na ngai beli ezali participer mawa Ngaliema o ezali commune présidentielle mais lelo Ngaliema e commune ba commune nyonso Ngaliema lelo e commune ya ba érosion Ngaliema lelo e commune ya salité Ngaliema lelo e commune ya kuluna ya kosakana te
ndeko nanga journaliste minute soko koti na Kaluka soko bimi mobimba c'est que oza mobali. Donc Kaluka est comme combat ya cage. Lobby elenge mobala kufa lobby et moko minute aza na hôpital ba chuba kieli bende koti na lito e bimi na lito oyo. Donc kuluna ezo banda 5h et réseau si les oye banati. Mais situation ya kuluna ezaka nangali mate. Nangali masiko eleki. Donc tozali ngali mezali commune moko oyo ba abandonner biso. Tango yo na pesi kaka pona kuluna ngali mais soko tokena malweka. Soki toye na DGC et DGC yo tombe na érosion zo salema na DGC. Place oyo ki DGC kala mingi te tokokoma bato baza na ngambu ya bare ba ko belela bato baza na ngambu ya centre supérieur. Donc ngalema ezosu ngalema o bato ba yebite na pompage place à saut de mouton soko ke minute ndenge mbula ezobeta ba mama nyonso na bitunga na bango na mitu ba ko teka matembele ba pondu tala ba risque ba mama ba ko teka na prince et place wana za descente soki mituka uta DGC soki frein esili bokoke kunda bato nde to kunda na matadi kibala na kokunda na honneur mais pourtant air ya ko protéger bato wana yango yo. Donc ngalima toza na pasi yango na to ko senga na gouverneur de la ville na habité Gentini Ngobila eloko nini esalaki ye na mitu na ba question qu'est-ce qui a fait que Gentini Ngobila a postulé na ville ya Kinshasa et na bato bandimaki candidature ya Gentini Ngobila est-ce batalaki pena nini Gentini Ngobila uto zala na Mai Ndombe awa to yebi résultat na ye na Mai Ndombe mais bozui Gentini Ngobila boyo otela biso na Kinshasa tala lelo ko et pourtant yé azana bandako mibale na kati ya commune Ngalema wana o papa ne atika na oye moko asomba na makampana to yebi yango bien mais Ngalema minitso na biso e komi lokola commune moko boye na ebité to ko comparer yango ndenge ni soki mbule beti moye botambola na balabala ezati biso to koli na Ngalema na avenue Ngafula wana to ocha ba poto na avenue to ba poto ya mabanga to beta bale mais lelo ezani difficulté bana ba ko beta su bale na balabala ndenge nini parce que et comme poto mai so ok avenir en soi la wana ba bimisa ba salité ba tia likolo prince mbule bete comme poto donc toye baté to ko sala nini soko mati kuna na Delvaux do moyen lobezate donc tozo senga gouverneur de la ville le général Kasongo en tout cas boboa ka lisu kuna minute nga na oloba awa na Kaluka bato na bandako tala na ba condition bande kwa Kaluka ba vivaka mais ceux qui ba osangisa na bakulu na wana eza grave. C'est pourquoi to senga na général Kasongo atinda ba élément na ye pour que kimia ezonga na parti wana. Je ne crois pas que bande kwa na bakulu no ba kosala wana bazana minduki lokola ba M23 poto lemba na bango. Ba M23 bazana minduki oyo ya makasi mais bakulu na bazaka na ba machette. Donc kimia ezonga na Kaluka et Gentini Ngobila instruire Bukumesa na yo tela biso kuna na Ngalema kombo na ye to yeba hangote place avant na to yeba raté mais o imposa biso pesa biso Bukumesa moko boy oyo atambola raté ye kaka biro bande kwa IDPS basala une semaine na commune na Ngalema ka poko basispandaka ndeko wana Bukumesa wana siko bazongisa ye metala ndenga komisi Ngalema or Ngalema za commune présidentielle place chef de l'état avant d'Araza na Mongalema donc commune wana mais lelo komi lokola ba commune nyonso ya kini donc tozo mériter honneur wana parce que tozali commune présidentielle. Merci beaucoup mwana mboka Mike Kibaka soki totikali na dossier otoki na makambo susu dossier o esangisinga ina yo ezali likambo ya marche o boza ko organiser jeudi le 17 mais wana ezalaki interpellation ya mwana mboka Mike Kibaka pona koyebisa na monsieur le général Kasongo na monsieur Gentini Ngobila o wa bazali gouverneur ya ville Kinshasa ba meka un peu ko renforcer ba mesures sécuritaires na situation ya Kuluna ezaka na Ngalema te ils a presque partout na étendue nyonso ya Kinshasa na mapela pe kuna somo ça comme ça général mais ngana zuka illustration ya Ngalema parce que c'est là où je vis. Vous comprenez bana Ngalema balobi molobeli na biso ye wana donc ngana zali molobeli bana Ngalema mais pourquoi pas na zali ya Kinshasa c'est pourquoi na oloba Kinshasa mobimba Kuluna ezatala na kendaki na yolo dernièrement na kota na quartier moko na ba osenga côté ya place ba betaka basket wana na koti na avenue moko na ba osenga nga carte de lecteur babi na avenue avant kota il faut carte de lecteur voilà place to vanda donc to banga ba M23 na est mais ba M23 musu baza na Kinshasa donc wana mais bien sûr mais
wana eza responsabilité siko ya général ya ville eza général Kasongo na Gentini Ngobila kini bopeto échoué zando buka échoué OK ça la bazando sone ba kabinda so bani tala façon on mema biso kabinda na so OK poto tina ba genou donc au moins que Gentini Ngobila za libabe pona biso ba kinois pour kuzala na gouverneur quoi Gentini Ngobila donc Gentini Ngobila ne mérite pas et Gentini Ngobila nous a montré son incompétence. C'est pourquoi oyo ba ko protéger c'est le temps. Bon lukate peuple a mis en charge pour que beaucoup marozo ko luka ba raison. Donc biso personnellement na omona te armée oyo ba kuluna bazanango pour que beaucoup ko défaire ba kuluna wana. Donc bozo ba disposition Gentini Ngobila na Général Kasongo. Merci beaucoup, monsieur Mike Ibaka. À présent, parlons en fait de la marche que organise Nouvel Élan. Oyowapi kozala mokolo ya jeudi le 17 novembre. Boko banda côté à Kianza Bokosuka na boulevard qui du 30 juin. Yangwana non loin ya ambassade. En fait, beaucoup qui est na direction ya ambassade ya Uganda. Toyebite marche tina ambassade ya Uganda. Ezali na Butuni. Pourquoi d'abord cette marche? Ma première question. Moi Namboka, merci. Oui, que Congo depuis 1990, tout oyo ba bengi ba nilotique, ba pays o to benga ka ba pays de l'état de l'Est, ba envia Congo, ba kota Congo na ba façon tout, ba comment copier Congo, ba comment ko nyokola ba congolais et lelo ba congolais na nzela ya parti politique Nouvel Élan. Nanzela ya mwana mboka Adolphe Muzito oyo azali ko ganga tongo midi poko ke to sala guerre na Rwanda tolobi trop c'est trop. Le 17 wana to bengi si ba congolais nyonso oyo nyonso ayebi ki azali congolais oyo azo congolais ko la deuxième patrie na ye oyo azali na kati ya Kinshasa azali na kati ya province parce que marche wana ezaka Kinshasa te ezali Congo mo sur toute l'étendue ya RDC. C'est pour la première fois parti politique organisé marche bongo. C'est pourquoi tu bengi ba congolais nyonso. Tout le monde a payé parti IDPSP Salango. Parti nini? IDPSP Salango. Donc marche populaire disons. IDPS ça la marche té. IDPS ça apiaka. IDPS ba sali marche oyoka biloka bato ebunga. Oyoka ba panza ba vite ya ba mituka bato. Oyoka ba panza ba vite banda ko ba IDPS ça la marche té mais à mobiliser congolais nyonso ya de partout ndenge pe bino bokani ko ça yango sur toute l'étendue de la République. D'abord azata siège moko te na territoire mususu. C'est le seul parti politique où ils ont 145 sièges na toute l'étendue ça Nouvel Élan. Kendaka na kwa mutu to monaka ba parti misusu te mais IDPS to monaka. Au monaka Nouvel Élan te. IDPSP de monaka. Ngana lobby boyi. Ngana lobby boyi sur les 145 territoires. Wana soko tangenga kwa mutu za territoire moko. Maintenant kota na ba Fizi, kota na ba Isiro. IDPS na Isiro ba yebieta. Donc c'est pas notre débat. C'est pour na lobby que les 17 mois na Congo nyonso yaka na Kianza. Tokotambola malembe tina ambassade ya Uganda. Objectif ya marche ezali nini? Tozo senga ba expliquer ambassadeur ougandais na sol na biso. Tozo senga chef de l'état abimisa RDC na ba pays de l'état de l'Est. Tozo senga chef de l'état ayebisa biso ba koro ya sina na Rwanda na Uganda nyonso toyeba sinaka nini. Tozo senga communauté internationale atika RDC kimia. Tozo senga tozo mobiliser peuple congolais, tozo la biso nyonso uni. Tozo senga cohésion nationale pour que makasi na biso nyonso to pesa ngo na ba FRDC ba bunda na ba M23, to benga na ba M23 ba zonga Rwanda et to ça la mire entre RDC na Rwanda. Mire wana eza 217 km et na ndenge biso to beti machine avec 163 millions de dollars. To sali mire tozo kimia ezali avantage na biso sur le plan économique na douane na biso. Voilà objectif principal. Oyo biso to kotambola yango wana eza ko benga na ambassadeur Uganda na mboka na biso to bima na ba pays pays de l'Est to yeba ba accord oyo chef de l'état sina na ba pays wana Uganda na Rwanda et
communauté internationale batika ko soutenir Rwanda na Uganda. Pourquoi Uganda? Bato mis tout na question. Mais pourquoi bato abundisa biso zali Rwanda? Pourquoi Uganda? Uganda zali complice ya guerre zali na est wana. Donc tinde ozomona ke ba récupérer Bunagana, ba récupérer Uchuru, ba récupérer Kiwanja, Kigoma tout, c'est l'Ouganda qui est derrière ça. Pourquoi? Uganda nani Rwanda place Bunagana eza. Tozali frontière na Uganda. Tous les frontières na Rwanda. Mais comment expliquer que ba M23 ba kota par Uganda ba ya kota tina RDC ba zo ba mboka na biso. Et pourtant bango bazali tozana na collaboration na bango tozana ba militaire na bango bazana kati ya mboka na biso. DP mutuna na lingi na tuna yo pendant que armée na biso et c'est mutualisé na armée ougandais. Mais comment expliquer? Voilà question to mituna. Comment que bango to senga bango aide pour que ba ya ko pesa biso loboko poto benga na bango na wana. Mais na nzela ya mboka na bango banguna mususu bazali kokota. Au moins, il y a des complices. Pourquoi tu lobby que ambassadeur à Ouganda a le 17 wana biso nyonso tina ambassade ya Uganda. Soki ba bengani yete biso tolala wana. Tokozala wana. Adolphe Muzita lobby biso tokozala wana ti ba ko bengana ye. Ce qui est étonnant encore, ba oto bengana ambassadeur ya Rwanda. Mais l'ambassade fonctionne. Kariga, l'ambassade fonctionne. Donc, ils ont les labiso. Donc, nyoso wana. Parce que tozana koluka kimia. Kimia wana. Egoya na nzela na biso moko ba Congolais. Et tozo senga lisusu na chef de l'État. Atika kokenda kozwa batu banda wana o ba pays à état de l'Est wana o nyonso wana ezali pamba. Merci. Moi Namboka essayons de comprendre parce que tous na émission o ebengami éveil du peuple, il faut bande ko nyonso baza kolanda biso de partout, ba meka mpe kozala éveillé na mayema son tokoloba. Tout ki komo na biso nyonso to mona ki na bilili était ambassade rwandais Vincent Karega ba bengana ki déjà zongaki. Mais outi ko épinglé et le komoko très important jusqu'à ce jour ambassade des ako koba na ko travailler lolenge kani. Zana bakso sumususu. Obi ba bengani Karega. Obi tine Karega za biso to yeba ke biso pe na Rwanda toza na ambassadeur te. Obi ke tozala na été. Comment expliquer? Biso na Rwanda toza ki na ambassadeur te. Ta la place mboka ekomi. Omoni pouvoir Chile jelo place yeme mabiso. Ambassadeur na biso oyo babanaki kolobake azana Rwanda yepe fala zonga babana lobana nani? Papa, ceux qui ambassadeur na biso azaki na Rwanda, yo za journaliste yebisa biso kombo na ye. Tozaki na ambassade na Rwanda te, toza na yete. Donc tala ndenge Kagame a piégé biso, atia Karega awa pour surveiller ka biso. Mais biso kuna représentant, pour biso toza na représentant na biso kuna, mais tozali na yete. Tala niveau mboka na biso ekotambola. C'est grave ça. C'est grave. Mboka na biso comme otambola neti moi ferme moko boye mais mboka o ezali continent. Rwanda kokota na RDC ta plus de 12 fois. Mais tala ne Kagame osaka na biso. Kagame azui ambassadeur a imposé na RDC kuna boye ambassadeur na biso azala. Parce que oyo bango ba osala kuna biso to yebate. Mais awa ba o surveiller biso. Awa ba bengani Karega, mais l'ambassade fonctionne. Ambassade na bango zo fonctionner kaka mutake za Karega na secrétaire na ye. Mais batu nyonso ba personnel nyonso ya ambassade ya Rwanda bazali bazo chaque jour ambassade zo fongwama. C'est pourquoi Monique nouvelle elan tolobi trop c'est trop. Toko tambola faut ambassade wana ekangama ndako wana baluwese bacha batu mususu bakota wana. Ambassade ya Uganda faut ekangama toko ke plus loin na Burundi. Po bango nyonso batu wana ba nilotique. Batu wana nyonso ba Kenya bango nyonso ba nilotique. Baza na objectif moko ya ko piller mboka na biso, ya ko appauvrir mboka na biso. Ça on peut pas accepter. Donc bakor nyonso oyo ndeko Chilumba sinaki kuna faut ayebisa biso sinani parce que to senga cohésion nationale on est senga la vérité la sincérité ce qui sincérité ils il y a pas moyen tout ça la cohésion mon mboka au epinglé et le komoko très important il y a ba accord to landaki mokonzi mboka jeudi o eleki ce qui na bosanité na sortie médiatique na ye mais a dévoiler qui o nyonso ya sala ki na monsieur Kagame ezalaki na tina ya koluka en fait ezalaki na sujet ya bolamu ya peuple congolais même monsieur Kagame étant o yazali nde ya se donaki en fait na banzela mususu yango tozobika ba situation o tozomona lo mais les accords ont été dévoilés. Ndeko
Tshilombo ne changera jamais. Tshilombo restera le même. Tshilombo ayebisaki biso awa ke salume banda. Awa na o décrier pour nangalema ke sale bandi. Obi ke salume banda na kikongo lobini. Na lingala eza musala bandi. Abandi musala. Alobi bakor wana ezaki bakor commerciaux. Mais bakor commerciaux, pourquoi pas les gars dans l'Assemblée nationale? Oyoki mbosa alobi que le fils nous a trahis. Quel fils nous a trahis? C'est pas moi, c'est Mbosso qui l'a dit. Les fils, Ozanango, les fils nous a trahis. Et le ministre des Affaires étrangères m'appelle encore, il y a un autre accord ici. Non, on a signé l'accord. L'accord est dans l'Assemblée nationale. Si il est dans l'Assemblée nationale, il faut aller dans le journal officiel. Il y a un journaliste, qui est dans le journal officiel, Luka Bakor, il y a Sinana Kagame, M23, Luka est dans le journal officiel, les alliés. Ou bien soit téléphone na kota na Google ou Lukango so ezali. So ezaki ba corps commerciaux linge zala na journal officiel. Mais pourquoi ba tia ngote? Ba révélation oyo ba M23 ba obimisa yo kangote. Willy Ngoma uto sala pa Pierrot Louala. Les M23 ont fait 14 mois ici à Kinshasa. Logés dans de belles hôtels pendant 14 mois. Ba olia ba omela na mbongo ya ba contribuable congolais. Oyo ngai na ozanzala banda tongo na liete me bango ba olia ba oblala kitoko na mbongo na biso to mona ka pasi awa ayaki na bango pourquoi donc yango na biso ke Tshilombo ba changer te et même mobilisation zo bengisa wana a bengisa mobilisation lokuta mais biso peuple déjà tozala déjà mobilisé yo to tambola na yo to kinati na ambassade à Rwanda batu nyoso ba tambola ba marche muso banda na ba lemba awa. Oyebi, est-ce que Tshilombo bengana karega? Tshilombo zelaki, baboto la biso Bunagana, baboto la biso Rutshuru centre, Rutshuru, baboto la biso ba localité nyons après, aya lo baki bengani karega. Roko sabiso te, nous sommes déjà mobilisés. C'est pourquoi tozo mobilisés sous ba peuple congolais sur la cohésion nationale. Oyo nyons azali traître, oyo nyons azali monguna to cha libanda. Congo et kokabwanate non à la balkanisation. Congo ya Lumumba, Congo ya Kasavubu, Congo ya Mumbonga, Congo ya bakolo nyonso ya Kimbangu, jamais go kabwana. Donc d'après vous, les révélations, si je peux le dire, oh Mokondiambo Kaodaki Koloba Mokolo, il y a jeudi, ils ont vraiment beau soloté d'après vous. Naïbisio que Ndeko Félix atikala jamais koloba bosolo. Merci, merci beaucoup. Atikala jamais koloba bosolo. Merci beaucoup mon amour. Na Congolais ko sakabiso. Yebisanga e banda, ça fait 4 ans yango yebisanga eloko yebisa biso ya bosolo ezani. Tala, olingina kepena musika. Willy Ngoma uto panza te. Tozana éveil du peuple. Il faut peuple congolais comme éveillé. Willy Ngoma lobi avant chef de l'État a comme na place wana babanda déjà koza bazaki déjà en connivence. Avant jour à prêter serment bazaki na Willy Ngoma bazaki wana. Vous pensez quoi? Donc le rabongo makamba bien oya. Ndeko ambongo ayebisaki biso dans les mal on peut tirer quelque chose de bien. Mais on a donné 4 ans. Nini obiso to proposer te. Na 2019 en octobre 2019, Adolphe Muzito a sali conférence de presse. Il dit, pour que tu finir na Batouana, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Il y a un journaliste. Nana finga été. Nani a finga été. Moïse Katumbi à l'époque, Jean-Pierre Bemwana, tout ça qui n'a la mouka. Obi basala lettre. Adolphe Muzito a l'obi kuna tozate. Mais aujourd'hui, ça m'étonne. Notre moïse circulé sur Facebook. Moïse Katumbi a la guerre. Voilà une hypocrite politique. Soyons des réalistes. Est-ce que décision, il y a guerre contre le Rwanda et qu'il y a vraiment solution pour un dossier où il y a agression rwandaise? La seule solution pour la Kimia, pour le Congo, c'est faire la guerre. La seule solution. Donc, moi, je suis théâtre, je suis Ekiti et Mati. Ça, ce sont des théâtres. Nous ne voulons plus de la théâtralisation. Est-ce que vous savez que Bazali beaucoup plus équipé, n'apprend de vivre à munitions plus que nous? Vous le savez? Biso problème la biso ezaboué. Ngai personnellement, ce qui va bisinga que yo lekinga na makashi, photo bato matana na tatami, ce que yo betinga, bato ba mona ki ba betinga. Alors si il arrivait que processus il y a guerre on a to comme ko espérer et que to koti na kati ya champ d'affrontement to se sentir faible. Sort il y a peuple congolais et kozalani. Est-ce que vous voulez la guerre? Rwanda tindenga zawana
à nos grands jamais Rwanda a gagné RDC. Sur le point, il y a démographie d'abord. Sur le point, il y a densité. Aujourd'hui, nous, la RDC, nous avons plus de 150 000 hommes dans l'armée. Je dis bien plus de 150 000 hommes. Et le Rwanda a 12 000 hommes. Donc aujourd'hui, la RDC peut dire que je prends seulement 50 000 hommes natifs dans Rwanda pour neutraliser Rwanda. Quel que soit pour neutraliser Rwanda. Donc aujourd'hui, nous, la RDC, Rwanda est comme 27e province Nabiso. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Très sûr. Mais à une seule condition, il faut donner les moyens à la FRDC. C'est pourquoi nous avons une nouvelle aussi. Tu as un budget. Vous votez là, vous avez un budget. Vous avez un surplus à 4 milliards. Vous avez 1 milliard à disposition de l'armée. Vous avez un côté. Vous avez une mauvaise foi. Il y a des gens qui ont pouvoir. Bandeko ba yela biso ki ba yena changement la mauvaise foi. Awa ba memeli biso budget ba lobi budget est maté comme 14.6 milliards. To bisi bango d'abord na logique ya budget. Budget ba sala ngo par rapport ya PIB na bino. PIB ça veut dire produit intérieur brut. Biso na RDC to na PIB na biso ya 50 milliards. Il faut besoin 30% ya 50 milliards wana ezala budget na bino. 50 et 30% à 50 milliards à 15 milliards. Donc il faut tous un budget à 15 milliards de dollars. Et dans 15 milliards de dollars, il faut besoin 10% à budget d'abino et zala botiango pour la sécurité. Mais bah auto voter budget non? Bah voter 14.6. Auto boité to féliciter. Mais dans sécurité bah combien? 6.5. Ce qu'on bête machine à 6.5, on a 947 millions de dollars comme ça. Et qu'on dit même pas 1 milliard. Et vous espérez que ça la guerre n'a pas touana. Non, tous à la série. Nous, on propose au lobby bazoa 10% il y a budget où va voter, on a bâti en armée. Bâti en sécurité. Quand je dis sécurité, zozoa FARDC, zozoa la police, zozoa service de renseignement, service union sa sécurité. Donc, ceux qui battent bon Rwanda toko na quelques secondes. Quelques minutes moi avion de guerre mi balèze on a agitation bazui. Et maintenant ceux qui ont 20 avions ils ont accusé Kinshasa de la provocation que Kinshasa il a provoqué bango. Dolobi que Kinshasa ba kendi na wanga te ba kendi na mbala ba bombarder. Biso peto kene ndenge bango bazui Ruchuru bazui Bunagana bazwa pe mwa ndambu ya Rwanda muke. Rwanda pa yo négocier pa na biso te. Biso to basi na bango. Comment muta oyeba na yo yokuta mutu na ndaku na yo azui mwasi na yo na mbetu na yo. Yo lo bakeno biso to kene ga to ke samba na ye. Nga na tiki na chambre nanga na mwasi na nga na kende ofundo pa chef. Toko sila na wana na chambre. Merci ndeko Mike Kibaka bandeko balandi ya E-News Télévision. Tozo koba na émission Malembe na molobeli ya bana Congo Mike Kibaka. Parmi ba points culminants, il y a dossier na bino ya marche ya le 17. Au souleva qu'il est sous point moko est intéressant à makasi mingi que beaucoup marché natina été mokondiamboka ameka na kobimisa mboka na biso République démocratique du Congo na kati ya boîte ya communauté ya Afrique de l'Est. Est-ce que ça vraiment likanisa malam or que toyebi mboka ce qui en fait na ba pays limitrophes na bino boza ko traiter na bango une amitié profonde et ko permettre ba échanges commerciaux donc du genre nyonso ezala malam alors ce que tobimi na kati boîte wana est-ce que cause la vraiment avantagé pour namboka na biso à traiter hein ba relation moko ya malamu na ba pays limitrophes na biso ndeko tozalaki na ba état de l'Est wana te ba échange na ba pays na bando salema te wana eza distraction. C'est pourquoi je dis ceci ndeko soko zu Burundi, Kenya, Soudan, Ouganda, Tanzanie, Rwanda. Kota la morphologie ya ba peuple wana baza morphologie ka moko. Ce sont des nilotiques. Et bazalaka na likanisi na bango pona Congo. Balingaka nkita ya Congo. Siko yo zora batu wana oyo bazoya ko bundisa yo. Yo yebike mobali oyo voisin na nga wana soki mwasi na nga ke koluka ake wenzala na ya bandi olinga ye. Jour yo zo lala te na ndaku wana olobake non voisin ngana ke lala musala yo ya kolala ndaku na nga na mwasi na nga. Ese wana ozili kanisa malamu.
mobali oyo alingaka mwasi na yo alulaka mwasi na yo yo ya kotia ye aya kolala na ndako na yo na mwasi na yo yoke mosala. Là, vous voulez dire autrement qu'il ne faut pas trop dans la confiance dans le pays limitrophe. Ce sont des gens oyo balulaka Congo bakoya kosala sécurité na biso te. D'abord na relation internationale jamais bapaya bakoya kosala sécurité na biso eza biso moko ba congolais. Comment bato bakoya kosala la biso sécurité? Yo est-ce que ozolanda te makambo ezolo mwana Museveni alobini oyo akotoucher Kagame atoucher nga. Ba Tanzania balobini les Congolais sont des aventuriers. Ba Kenya balobini ba Congolais musala na bango kobina. Biso to kende te ko ekufa pona bango. Ba Kenya bayaki baza su na Congo. Chef de l'État na France 24 alobani ba okota par Bunagana ba koti nzela mususu minito baza su na Congo. Bazonga na bango pour dire que sécurité ya mboka na bino eza ba payate eza bino moko. Donc Ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo doit prendre des mesures pour que sécurité ezala pa na biso moko ba congolais. Faut abongisa armée même mobilisation solo bazo benga ba jeune bato kende armée. Mais moi Nzambe Félix Tshisekedi mena ebite makambo ah to beta le sona mwana Museveni te aza général. Mais Anthony akenda ba fête na Dubaï akenda ko fêter na Dubaï. Il peut aussi entrer na armée pour abundela mboka. Pona nini yo oponika Anthony? Mais ba abenga ba jeune, Anthony pas jeune. Yo posa jeune. Mais ngana lobby ngana za jeune na boité mais jeune ali bosu fait Anthony parce que c'est lui. Mbonga ram bango ba doalia. Obite mbonga ram ekenda. Obite mbonga maïgod ekenda. Je vais faire des millionnaires. Qui avait dit ça? Donc pour dire que sécurité na biso ezali biso moko ba congolais. Donc Ndeko Félix ça abongisa armée aya na ba réforme na armée. Abongisa solde ya policier, abongisa solde ya militaire. Aya ba place ni militaire alalaka. Aya ba condition ni militaire atambolelaka. Wana ko mona ba jeune ba ko kende akobenga bango te. 99 à 98 nani musée Kabila aye a tcheka salaire $100 angour même moi et salema na Kinshasa ba ville nyonso ba jeune ba ouele la kota armée lelo ba soda ofute combien avec $80 yo beng sabat et lelo dozana plus ou moins dozana ba 155 000 hommes bozana incapacité à kofuta batwana mais lelo soto comme na 250 000 hommes. Au préambule, il faut d'abord... chers fidèles téléspectateurs d'News Télévision, nous voici arrivés à la fin. Il y a émission Izala Kibongo Molobeli Yaba Namboka Congo Mai Kiba Kazali Moko ya communicateur Moko Yaba communicateur et un nouvel élan. Alors Bouti Kolande na Bokebi Ming a exposé dossier ya marche na bango o Izali jeudi le 17 novembre. En fait, Balanda qui est partout dans le monde, dans notre chaîne e-news de télévision, à monde de la fin pour tous nos fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Mot de la fin, Izali que tozali ko bengi saba congolais nyonso le 17 novembre na 8 à partir déjà 8h au bazana Kinshasa tokutana na Kianza croisement avenue université Kianza tokutani wana totamboli malembe tina ambassade à Uganda. Et ba congolais nyonso ya partout na ba ville nyonso Goma, Bukavu, Kisangani, Mbandaka, Kikwit, Gungu, Masimanimba, Kenge, partout bozali botambola pour que trop c'est trop pour mboka na biso. Trop c'est trop pour mboka na biso to senga départ ya ambassadeur ougandais pe fermeture ya ambassade ya Rwanda na Uganda pe to bimana ba pays état de l'Est et bakor oyo Ndeko Tshilombo sinaki toyeba komona ngo mais na rochité susuna pona commune nga ya Ngaliema en tout cas to lembi beaucoup mestre waza na commune Ngaliema to lembiye ba jeune nyonso ya Ngaliema bokolandanga boya ko se rejoindre na biso pour que toyeba ko sala front toyeba ko bimisa Ngaliema na esika ezali oyo nyonso alingi ko zwanga ko contacter nga plus 243 89 79 06 351 89 79 06 351. Bye. Merci, chers fidèles téléspectateurs d'News Télévision. Comme je vous ai toujours dit, tout est bien et finit bien. Je rappelle qu'à l'antenne, c'était moi, Plati Lukao, votre humble présentateur de cette émission Éveil du Peuple sur
E-News Télévision. En tout cas, ce que ça mbalano ya liboso ya ko tomber na chaîne Nabiso E-News Télévision ko bosana te ko s'abonner et puis ce qui au CPD na émission tiki la biso ba commentaire pe ba réaction na yo to koyeba ndenge to komeka ko répondre yo. Portez-vous bien, un grand merci na bande konyo so bazui libaku ya kola na biso et puis na ba fidèle téléspectateurs na biso ya E-News Télévision, là en particulier Isaki José Yungu, l'homme simple, et puis Maman Rose la patrona, ba coup de chapeau Nabino Ebele. Portez-vous bien, nous allons nous retrouver au prochain numéro. Bye.